Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, ils ont le toujours bien fait, toujours exploit et ouais rasson droit de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate, Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé, bah, on a catastrophe. De la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là, Boyo, quand tu sola, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. La vie qui m'a rendu aux besoin, on a calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezoya, maman, a bon, on a beaucoup de fois, on a bien oui, membran. Donc, on a capolo, c'est des fois. Merci beaucoup, Tima qui est bon résident. Oui, bonjour, Balanine, surtout, monsieur. Yavar Avnakatia, tombé du CTV, te pessimino, Pambote Ebele, Ndenge, Bolanda Kabiso toujours, Maboko Pembe, et Paya Saint-Figaro, tombé du CTV. Voilà, les lots opération Somba Billet, opération Sold Out, opération Billet ici là, mais Ezo Salama Ndenge Nini, Nanazo Somba Billet, Nanazo Somba Billet. Ba grossiste, ba tout ba yoko somba billet 50 billets 100 billets pour bateka. Ezo kene ndenge nini ekosuka ndenge nini yango tokolobela awa na kati ya var la biso lelo to la sabido na bilili makamune ezoleka ba magwidi nezoleka ba fraude ni nezoleka to lobela yango awa poto prévenir kem kolango sal ezala polole. Voilà, Saint-Figaro toujours maboko pembe awa na kati ya Tombé du Ciel TV to pesi bino ba saint na ba sainte nyoso tu ba mbote ba tolanda kabiso to pesi mbote na yo moi c'est ça la makama minene mikolo yo die créer la femme Maria Kombe ba mbote na yo ebele siko zali kolanda. Voilà, wana sainte monene molani monene ya Saint-Figaro ba mbote na pesi mbote na yo moko donc Dodo Maziza sponsor officiel na pesi mbote Mike Mosisi, sans oublier na pesi mbote na Chalonda héritier. Voilà, mon États-Unis à propre. Bambote na bino tout yango wana. Lelo to fongo la plateau na biso to bi kele biso tout na opération sold out. Yangia ma ateka ba billet esila. Mais tant ba billet on to ba billet esila, yo sila ndenge nini. Tozo mona boti la biso ba croquis, boti la biso ba sal, koto ba sombi, retikali koto yo. Est-ce que c'est vrai? Tant que tu as makamususu kaka pour encourager les fans ba somba ba ticket. Tant que vous avez que oh pour tout réussir et tikali koto yo boke be lokona ekoki pour ça sal mpiaka. Monsieur Zali sal etonda. Sikoto nous keno malembe. Pour sal etonda, vérité faut zalana nous na ba bato ba gens publicité, vérité zalana biso ba chroniqueur ba journaliste. Nous toujours mon voter sur la bilili awawa opération sale etonda na banana na catégorie ya bato ba so ba ticket ya gros na ngai nazo suggest nazo loba na bato keno na motoneti Maria Kombe, Maître Ninja, Alex Tima, Mbilankolo, le président Golf Kizola, photo ça l'organisation moko boye toyeba banani bazo somba ba ticket en gros. Exemple, pour moi, 20 tickets, 50 tickets, 100 tickets. Bah, tout le monde faut identité na bango, tout le monde billet, kuna billetterie, kuna.
vous avez identité na bango exemple que non OK Maria Komba sombi 50 tickets bon combien identité na Maria Komba 50 tickets Golf Kizola 50 tickets Mike Mosisi 50 tickets Dodo Maziza 50 tickets vous avez que non OK 4 personnes ba sombi ba tickets ba sont déjà 200 tickets faut contrôler bango un mois avant concert ba ticket na bango ba teki to ba teki te po mso ba somo ba ticket ba ko teka yango et béni à batu ba somo ba ticket po ba ko teka ba revendre yango na tongo concert comme à peine mais ce sont les batu wana faut ko tsela bango mais sino que non empire du mal excusez-moi empire du mal ba telemi ce n'est pas tout le monde dans un sengo que yan tsone abeta concert à réussir et belé ba réussir te ba ti ba rideau hein vous mona siko o bo sa ndeni ni babi ke tongo ba soldat ba ticket sili et aussi là yoka stratégie na bango nzo kende bo suma ba ticket belé ba bomba yango ba teka yango te to ba ko teka yango te yanto on se retrouver na yo caché na ye azui ba billet tekamaki ceux qui combien de 1000 et tekami mais to ya na salle boye au mona bato songi bike nga pe na journaliste la mtavar to na on koti bonatel na salle oh excusez-moi na moni ba vide moko boye na okanga photo na kotia vidéo na ko filmer na banini yange ba beti mpiaka mais to bosani ke na pesa ba exemple to bosani ke Maria Kombe asombaki 50 tickets na wana abombi on ndako atekele batu mususu te muzumo ndenge zo kendele c'est-à-dire ceux qui sont dans la capacité à 10 000 personnes donc Maria Kombe asombaki déjà 100 tickets et que ateki 100 tickets wana te abombi on tout na ndako yebaki na kata ça déjà les doussous ya 100 personnes ezali ceux qui Dodo Maziz ateki ba billet na été les doussous ya 100 personnes kozala mais la billetterie va be sold out. Tout ça besoin sold out, tout ça a besoin tout mona batuba tonda na kati ya salle. Idée na ngala pesi wana maître ninja chargé marketing yokela nga likambu ona ko bandela yango. Alex Tima ozo belango pe mikolo trop tsaba kroki na mona kiyona na Odile Manzaka mosi nzambe ba pesi ba mbote na kati ya France kuna siko zali. To beta c'était na awawa bato boso batike ba gros faut bazala identifier empire du mal à rokota lokola nyoka kaka wa yelaka Adam yelaka Eve et Paul pomme nazolo ba mabete tozo pesa conseil to fongola misu ba makilela CCC benja ko salama to pesa na ka conseil eri yango yoyo na var na biso to tsela bino to ko senga la bino bato ya maison mère bozala pe ouvert na biso bo fongo la biso c'est sûr que non OK ça les a capacité à 10 000 personnes OK c'est bon pour le moment tout ça déjà le 14 novembre ba billet était kami 5 000 et tikali 5 000 to ko bête c'était que no ba na ba soma ba to ba ko somba na ba ticket mais tant to ya ba to petit ba croquis to moni oh koto yoyo côté ya gold awawa et tikali ba to ba somba ticket oui c'est bien mais communication ezala bo na lobeta ka c'était na zala muto te mukona ko na ko ya France ta ko ya concert souci nanga penda na yema boke système ba chinois to leka na mopandi to tondisi yango ya danger to déborder et sengo yango wana mais bato ba nungu baza mopandi bazo sepela te baza ko sepela te les kambo na lo ba yango tous wango sérieux. Tout le monde oyoyo a consommé ba billet en vrac, ba billet en gros, plus de 20, plus de 50 billets, il faut azala identifier. Pour ceux qui ba billet wana eke. OK, ya kosomba na ye, ba to alarme so bazali peut-être ba sape ya kanai. 500 petits tickets. OK, yangia ma monango, ba seka biso se ba rideau, yangia ba penza donc biso peut mettre fufu po to filmer po la minute où il y a des réseaux sociaux, il y a des internet, rien que concert, rien que les 15. Combien de personnes sont continuer ici? Bon, ça, l'équité, bon, ça, l'angélité. Bon, la mise sous, et rien que babillet zote kama bosoma babillet bosomba babillet zo encourager bino tout balobi oh sold out oh c'est Cécile déjà
babi ba ko inviter pe mutu te ba ko kabela mutu ticket te bato bosoma ba ticket wana bazana stratégique ming ba bisusu basana ba stratégique asome ticket na 50 €, awazela une semaine ya concert to ba sold out ba kangi guichet et qui ba billet zel sous-sauté ils ont 50 €, à compter 70 €, 100 € pour à bénéficier. Oui, c'est une bonne idée, mais make sure zala sûr que ba billet na yo wana o sombi o bombi wana pour revendre. Il faut essayer là. Sold out kuna mbongo koti kuna, mais tu as besoin bato wana pe ba kota ba tonne de sa salle. Tu as besoin de ba vidité, tu as mettre CT, mettre ninja côté marketing. Beaucoup de gens Figaro lobby. Toujours ciblé batoté mais n'absolu qui va pur du mal bazala sima makambo yo. Beaucoup de gens ont raison tant on s'approcher vers janvier bon mona que non ba numu no bima ko soana no bima bato do balo bala ndenge kuna basala ngo total bango basala oui. Total ndenge okendele to lemba pete to leba mbongo maison mère to leba mbongo promotion to ko loba yango tina suka bato tout bosumba billet bo fongola misu golf kizola osali obibisi mama na énergie na yo pour que concert simba ebetama zape makasi côté promo libanda fongola pe misu na bato bosumba batike bato ba moko mi balemisa to wisi bo bato ba famille mais nazo beta c'était na bato oyo bato soma batike en vrac. Merci na bato tout soma batike na bino bosa ba vidéo botinda na sabino nulle part ailleurs ka a passé un Figaro muto oyo alela bino fort muto oyo to kabolaka plateau na bino botinda la ba vidéo na bino totaka awa ba fan tout obokomela ngai ba mbote na bino sika bozali ba Alphonse et mona France ba Cédric ba Irène Mambweni ba te belé maboko pembe toujours tote la bino sikoyo ba fan o ba sombi batike na bango semaine oyo il y a 2 jours passés nde bazo laksa ko kenon to sombi billet to koya na concert somba ya yo ba numéro yango Alex Tima Saint Figaro tinde la biso ba vidéo na bino to balancer yango pour mona kenon mo bondo site toujours ba billet ko teka ma toujours yange moko kango te sambino biso pe ba journaliste ko kango pété sambino ba fan to lela bino danger donc c'est ça auto bombela bino nanu makambu ya ba billet yango wana to lobeli soki to lobi mabe bokomela biso toza ko prévenir likambu moko boya sold out eza kombo momo ko boye bato ba ya osoma batike ebele ba yebani te ebele pe ba yebani ebele pe ba yebani ebele ba yebani les nouveaux riches Chalonda héritier na ebisio to ya bimi déjà aux États-Unis andimi akitati France poso ma 50 tika kota na ba famille ba master na ye ya je mokete boye mo bondo botonde sa place wana boye ba ki artiste de quoi we ranson obi keza mama na musala oyo ezaka na ba salle wana setup ya pamba ke no bongselo place no beta concert combien de personnes bazaka employé na place wana sikoyo promo de kamala mutu ba billet kamate silate bon côté ces artistes na biso na black na liste noire que aba bukaki salle atondi cité pour bouquer aussi prochainement et comme passi 14 ans oyo antona fandi ya beti concert mnene tele miki na biso mama na énergie azobomba o ko déchaîner mukolo wana batuni c'est Figaro tour ya ngema ko bimandenge nini bomona ba moto a sauter le comme Michael Jackson abimana ba cheval tour ko bimandenge nini ba bi surprise pour ezala soto le bino sikobo ya concerté menga na yebi odile manzaka tsama c'est Figaro teni wana bozo bon c'est déjà teni moko boye wa betango boye entrée wana
abima na espace kango boum na podium to bombi mususu mais bo devo wana secret yanga na bino bana var mbila kolo lela siffler oyo mabe voilà boko mela biso bobisa ngai makambo na lobby bato basoma batike en gros bazala identifier na lobby mabe to na lobby malamu. Mais avant de continuer, tout à la bande ko basomi batike na bango o bazali ko présenter yango na média batindeli Saint Figaro batindeli Alex Tima na kati ya émission na biso ya VAR tout à la bango boto ozonga na kati ya VAR pour to changer moi si j'ai manqué. Voilà, to les gars. C'est parti. Bon là, on va se précipiter. Werenson, c'est pour toi le message. Joséphine Gros, petite sœur à Bob Kinziondo, Joséphine Kinziondo bien sûr. On va se précipiter pour aller prendre des places là, le carré jaune, parce que là, il ne faut pas rater cet endroit en fait. Comme on était à Londres, et maintenant c'est à Paris, donc Grand Paris Arena, Grand Arena Paris, donc ça va chauffer, on sera tous là. Gros bisous, le roi de la forêt est de retour. Wenge ne tombera jamais, Wenge mère ne tombera jamais. La dernière, c'est juste la facture. Ah, la C'est facture. une facture, ouais. Ouais, c'est une facture. Ouais, je l'ai déjà. Et elle est là, c'est elle qui m'a... hein. Vous voyez, ça c'est la preuve. Hein. La preuve, donc on vient de la voir. Merci beaucoup. Allez, payez vos billets. Voilà. Bomoni bino moko makambo ndenge ezali ko kende ba yaya bazosoma batike yo jeune somba tike na yo ba de numéro yango yo plus 27 na plus 1 Alex Tima Saint Figaro botinde la ba vidéo to bala c'est pour na bino bebi ke eza ne loko moko te simbi internet mikolo oyo na bi semaine depuis ka ba fond côté ka ba biya Werenson et loko moko te leki yango na minute oyo ba news tout na mai bota même Ferregola, vous savez makambo wa Ferregola. Ferregola aza borné en avril. Na sibino ke no, ba biyezo te kamate ba biyezo te kamate et puis ko risquer ba ni le concert na ye. Otome kama ba Ferregola to mixa ngote na makambo wa Werenson. To comme tout ce que c'est déjà Ferregola sikoyo. Ba billet ya Ferregola ya avril, faut mettre en avril. Ezote kamate tout le monde que Marc Tabo alekaki alobi yango ba komi ko finge ba komi balancer ba o ba krokio to teki mais kuna salle na yo arena bazomona yango te ezo risquer concert wana beta mate to fongola misto sala keba faut faire attention na kambo billet oyoyo trick ezali mais tu le yango si ma pour l'autre zone comme yan sonné na nos promotions il y a le 15 février pour te les balar pour te ka saper ngongo na biso quoi. Voilà, bonne chance na yangiama na maison mère ta simbote na yo Maria Kombe moi si obi que non aux alibandé à Paris aux a besoin de chambre ton ya concert booker en avance azotia ba chambre na prix moko abordable na ebsibino ya moins cher bukine mbonga andimi na perte pour na concert ya Ngiama. Maria Kombe die créer la femme mbote na yangwana mos na beauté ya dona beja na pesio mbote Chalon d'héritier Musondo mbote na les jeunes millionnaires. Voilà na pesio mbote na Dodo Maziza notre sponsor officiel sans oublier Mike Mosisi. Voilà on est là qui bongo Saint Figaro maboko pembe na pesika conseil na bandele yango maître ninja yo kanga na place oyoyo CG katakata yo kanga na place oyoyo Alex Tima odile manzaka bokomisa message na ngai président Golf Kizola yebi kibino boza ba côté wana tout le monde oya kosomba ticket plus de 50 tickets faut la identifier il faut payer 50 tickets wana un mois avant concert ou beti ba le 1er février 50 tickets wana za wapi abande ateki yango to ozela oteka yango na porte oteka yango pe na porte za na risque pour ceux qui ba sombité ba place ta bango ekozala vide boko benga Saint Figaro ndoki mokolo yango to kokanga pe ba ndoki bato basomba batike en vrai ko wana belebele wana ba revendeur. Voilà concert gratuit boyoka Saint Figaro abi monoko lumba ka solo melo ba makama monnaie ya kitoko na pesi conseil na bato nyonso tout. Voilà bambote bino ba scène ba sainte nyonso tout bato bolandaka Saint Figaro. Voilà to côté ni bongo na prochain épisode ya VAR aona katia Tombé du Ciel TV. Bye bye. Travail même qualité ni pièce soit Berlotti. Oui. Et ça 910 €. Ok. 910 €.
valeur normale. On a mon Oriana. 910 €. Mais est-ce que vous avez la boutique là? On s'en va, on a pris assez. Bon. Donc, quand on a la biso, ils ont côté. Donc, toujours ça la même qualité, mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc, est-ce que vous avez ce photo timbela? Parce que place où qui est 910 €, oui, tu peux faire un fond bon, mais même qualité. Même qualité. Voilà, même qualité, au lieu de 900 € quelque part, et puis mon travail, ils soutiennent tout, c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali Yassi de Jim Mampata, Toza Awana, lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Les rois de la forêt, Nazoya, Denabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Boyeretu, Noginutala, les rois de la forêt, Mbalamo, na Chicago, quoi, Tomona, Anatokoma. Il y a souvent Mouni dans la forme, oh, tant on l'a, tant de goût, les rois de la forêt, donc ils ont attiré la boutique, parce qu'ils ont vraiment collection, oh, on a cette là.